toza banyama te toza bato soki oza na mutu boutani musika likola mo eloko mo muki obongoli mutema va mes arata ba fanatique na biso Mike ngana lobaka même pour na petite sœur na biso Aïda na uta olobani voilà yo le bazo ba manque de patience le lezo futa bango zo futa bino boye Mike tu ebi pété ce qui n'a dapé ba vidéo compromettante et ça yo moni yo kana biso Mike pardon ngana o conseiller yo c'est là si ça ma question soki olingi c'est là si sa question nga peut-être pe nada na ndenge ya système atinda rapé ba vidéo toujours na vie appréciée ko landa expérience ba maman ba le somboté bolingi ko yoka ba conseil ba grand frère té lelo ba vidéo na bino na ba photo na bino ikomi ko panzana ikomi ko sambwa est-ce que nada pe aza parmi bato aza na critère wana ndenge ndeko na biso aza victime pour Aïda je ne peux pas dire que les a pressé Aïda na ok za na compte à rendre ils ont na compte à rendre ils ont nini déjà mutazo taila Aïda ba réseaux sociaux na ye nyonso aza artiste té vous comprendre parfois ya za na mikile ebike ne petit déjà comme na ba 179 000 abonnés boye parfois za crédible na mambola il faut na gérer sous petit na gérer mes esprit natika la yangai faut na comme soit que ça les chantage na le roman boye petit ndela na vidéo bo ça ka na relation amoureuse yo mto gérer biloko ne petit ndela vidéo et là on a simbi le vidéo ne o comme le rôle le roman boye robando ça le ko isa petit so ki mambongo ekoti na réseaux sociaux so na ngina lia petit ngo telemela na vidéo na tu vois il y a certaines choses mais il y a un manque d'esprit est-ce que quand même atala qui confiance mundele pas ça là vérité. Mais oui, normalement, fait, tu peux exemple. Donc il dérange à tout le bas. Oh, mais oui, et parce que tu commandes et comment on doit des réponses. Et puis, on a la vérité. Herba obeto likamo boy eza actualité na yo. Actualité mo boy, tu na beti ne bandelia. La kenda ba mbujima pourquoi parce que groupe est kitaka. Ngam na lo yo no mnoko nga. Siko di chef sa sala émission abi master na Sinark. Ngana la chef à répétition. Akosata. Abo suba, jana sisa. Abo suba bandalo ba chef na ko suba. Siko na bandalo ba bongo na dichesse na groupe a dichesse pardon. Akosata akosate. Dichesse azama nga. Ayebi ke eza organisation ya président Caleb. Azalaki artiste au sein du groupe Sinark. Azalaki présidenté. Vous avez yoka? Capitaine aza président de la République té. Azaka capitaine. Mais dis-moi sur le suba il faut senga. Sikoyo ça va. So na ngina suba na sengi na kati ya groupe nani? Ya la dichesse. Obige ngara na coach Sinark. Ba ya ebele bazara véhiculer té. Ngana lukaka mwali nzana eba na somba et pas va mutuka na garage ekufa vraiment. Milinga na luki moteur. Na kimpwanza na mélangeango et comme car pour naza mta makolo te sikoyo e na memara pe ba artiste au mono yebani modo mta makolo mais ene lo nanga milinga wana à un moment donné je me sens pas trop bien en rôle à PD mais ça peut-être pont on a okati cela on a traversé un moment donné entre guillemets tout le monde a sous ya sika nzamba yebi ndenga zo kumbela quoi peut-être anine yo mo to évoquer en awa les ozole kananzela cible bato comment nada kuma PD bato wana tuna question te bato wana ba monanga en dehors théâtre ba monela nga wapi yo moko conscience na yo et les prochains en fait donc ba nada azako se reprocher na rien en même temps ça vrai noko vrai place to pointer na kotelemaka jamais na vie nanga na convaincre mutu na kinoko nanga mais batu bayebi nga na batu baleka na nzela nanga na batu to salama mbutu na vie na batu to salama mbutu na vie ba robetaka lisola kinoko nanga nga yoka ba fait itamusa nanga nga na succès te vous comprendre parce que succès est à mon pépé succès est le roi pandémie coronavirus balati biso biloko boeli bella durant toutes nos vies balati biso durant pandémie oyo vous comprendre très bien ce qui est l'équipe balongoli biso ba biloko nyonso totie mais vie auto zara nango eza éternel o nzamba fait nzamba pesi biso temps na biso tozo vivre vie na biso souffle de vie eza pandémie te ko ekoleka c'est comme ba vie na biso o baza kale baloba ki aza stable na musana ye mais ba raison aza un succès
Moi nde naza boye nalobaka ngo naza grave te. Mais so tali parcours nanga naza vraiment na moi descendance ya ba vieux Freddy Mbale Sombo. Pourquoi? Parce que son ayebi sur Mike banda oyeba nada. Mobikisi wana apesa sombote hein. Mobikisi na biso. Mobikisi na biso. En fait moi nde na musique ba musicien tout ba héritier na bango. Watanabe. Biso pe na théâtre to na mobikisi na biso. Ezara faut poser na ba point na bino. Donc c'est ça quoi. Sikoyo ngai nasali nini? Nasala ramusala. Nazaka na mutu te ko akotiela nga poison à vrai dire to beba na mutu loro. Ta vrai dire na rapé na problème na mutu te. Que ça soit l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très heureux de vous savoir si nombreux pour suivre votre émission. Je nomme Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner l'information d'un artiste Obino Bolingaka. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, où est située, n'est-ce pas, la capitale. Sur cette émission, nous avons droit à recevoir notre invité. Avec lui, nous allons quand même de parler par rapport à l'actualité où il a dominé et aussi sur la carrière, vie artistique où a embrassé en même temps. Est-ce que c'est comment pour le moment, banda que a bandi carrière jusqu'au jour d'aujourd'hui? Comment évolue, comment évolution est allée. En même temps, je dis merci vraiment à bandi réunion surtout batali biso au que bazota la biso en ce moment. Naebi que Bogota la biso du début jusqu'à la fin. Entre temps, j'en profite à cette occasion pour remercier à tous ceux-là qui nous suivent. Merci Nawili, mon chaîne est le véritable Code Mboka. À la prise de vie, nous sommes avec Peggy Bokele. Je suis Facel Succès Plateau. Je vais devoir recevoir notre invité au nom de Nada. Nada, même temps comme Moussous Oyo, ils ont un peu en cachette. Mais Tolingato vraiment qui est le véritable Nada en même temps comme Oyo. Bien que bon message en côté, mais du moins biso to yebi yango. Le lot reçoit na moi ba actualité zebele na katia émission na biso Jardin des Stars. Bonjour Nada. Oui, bonjour. Tout le monde doit Zolanda Bisso à partir de partout. Ouais. Je tiens aussi à saluer ma mère, ma famille et puis Yopé Mike Lokamba. Moko ya bato balinga kosala musala na bango na professionnalisme. Voilà. Je suis fier de toi et bato mususu pe basala musala na bango bien quoi. Voilà, merci. Toujours mode confinement. Bon, ah oui, excusez moi pour na singlé ba comprendre donc na chamo yi Mike Lokambara souci ya kosala bino ba fanatique na biso plaisir nda yetia wa akutinga pas en plein tournage donc na longoli ga Perique na longoli lo na bakisa likolo et puis je me suis permis à répondre donc en mode confinement on est sage ya kosala musala na biso ya ko respecter ba normes oyo resenga que tous à la protéger to sukoli ba maboko biso nyonso va to banda musala na biso et puis moi 1 mètre quoi. Voilà. Donc voilà, étant que artiste, est-ce que vraiment
Sur le plan, il y a côté tali, il y a sensibilisation. Est-ce que déjà Nada, jusqu'à présent, parce que vous avez quand même bateau, la Rabino, est-ce que aujourd'hui déjà temps il y a sensibiliser quand même moi, population? Ah oui, 2, 3, 4 fois déjà dans la vidéo nanga et puis j'ai essayé. Il y a le cambo il y a Covid-19. Oui. Oyo ezoboma bato nyonso sauf mutute. Oui. Oyo ezotika donc ezotika bato en vie selon volonté nzambe. Donc pour l'instant en fait avant c'était quoi? L'Afrique frappée. Europe, Océanie, ni boy bazar dans les bons, tozo senga aide de soutenir biso tozo ni boy. Cette fois-ci c'était l'Europe, na ba Amérique ni ezaki frappé et tous les noirs à se référer na bokoko mboka na et dikumba mondela zangi bokoko. Donc nzamba sali mondela zangi bokoko donc ils mystique. Mondela na ba Congo bololo te, azana ba nini te donc azana ba nini tu abenga voilà. Mondongo. Donc c'est ça quoi. Mundela manqué biloko belé oyo biso batu mwindu tozanango. Et puis en même temps bantikor na biso na ba opezaka ndenge morote. Même bandeko na biso ya Afrique baza kuna. Baza na protection ya Nzambe parce que Dieu connaît l'Afrique. Aibi déjà place to outil. To outil de ana ba boye mo Nzamba benda biso subo ezate po. Et comme à double traction. Dieu nous fait grâce vraiment il faut toujours to bossa na raté que bato mwindu to yebaka résistance existence ya Nzambe koleka mundele. Donc là il ne faut pas l'oublier. Voilà, tu te dis quoi devant cette pandémie? Nada parce que c'est un malade mystérieux, il faudrait quand même qu'on se le dise. Ozolo banini oyo bandeku na yo ba fan na yo ba vie na yo lelo ba côté na se mabele. Ozolo banini devant cette maladie. Oui, nazolo ba ezote ya biso na nini maladie. Maladie yo ezolo ba trop. Ezolo ba trop fait. Moi j'ai vu un blanc déjà kala tozali na tournage à président Caleb. Mundele moyen qui a l'ingaka ça l'analyse, il y a comment nous vivons, comment nous passons nos moments de tournage, boy. Et puis une fois, pasteur Flavien Bouyamba, je me rappelle, pasteur à groupe Sinar, l'ika c'est outa likola nzete kwei. Pasteur alobi na l'ika c'est zoye ba jour na ngwa rokwea, Dieu est bon. Et le blanc en question, on a pris 30 minutes de discussion. Mundela lobi exactement opportun au litkase kokai kokuya. Ce qui likasa azaki a poli déjà poli à se séparer dans nzete ndarokuya. Donc eza naturel. Abaki Dieu n'existe pas, tout se passe en étant naturel. Et c'est le moment ce qui mundela ngwazati lelo en vie, il va comprendre que rien n'est naturel. Nzambe nde aza organisateur ya makambo nyonso. Très bien. Nzambe nde aza organisateur ya makambo nyonso. Nzambe a frappé planète Terre. Nzambe a frappé côté moko te Nzambe parce que pandémie oyo ebandaki le roi aventure. Tozomona parce que bato belé on a peur ya robomba zolo kokanga nini boy. Or so to bangi Nzambe, to bangaka Nzambe déjà. Tonga to kanga bazolo te. Tonga nde to se confiner na mabe. Vous comprenez? Biso to weli ko kanga zolo to weli ko nini me mabe to tikité. Moi je dirais à tout le monde qui me suive to banga Nzambe. To banga Nzambe, tout âme mortel, tout le monde aza prêt à périr. Mais ngana lobaka toujours que malgré nyonso ya mabe na salaka, j'ai une minute. Pardon, je reconnais que aux Nzambe, vous avez quand même temps. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Mais je reconnaître l'existence de Nzambe, il y a tourner en rond. Et puis, nous tous avons conscience que Nzambe aza, aobanga na Nzambe, abandobanga batamukili te bata. Oh, na sabo ete yara na kisi rien. So bangi kisi wana olongol da obanga Nzambe c'est ko changer. Voilà, très bien. Parlons maintenant du théâtre Nada. Aujourd'hui, nous sommes comme étant artiste et comédien. Et na combo ya Nada, vous jouez rôle ya PD. Il faudrait quand même tout le bas.
différence nini peut-être baraté entre Nada na Mastor. Différence ezali hein, différence eza na déjà personnage, Mastor eza personne no azali bosono. Mastor eza père de famille. En fait, Mastor eza père de famille, naza papa. Papa et pas banananga. Combien d'enfants? Mike le Kamba. Oh, mais naza la bani belé en fait. Non. Son ami vieux Freddy awa autant nombre ya bana. Wa vena biso ça kembi c'est pour nga rona na kembi. Faut voir dans idéologie ya yaya. So ba Alexis vena biso nda kembi c'est l'esprit. So na ye Olivier na bandolo bango. En fait, moi j'ai mes sœurs, mes frères bana ngande tata na boneti par exemple les frères nanga Chiko akufa. Non no boti tetoloba. Frère nanga pardon Mike. Frère nanga Chiko akufa. Tika li fantone bébé, li fantone ebi ngande papa botaye. Frère nanga Chiko akufara na journée de la femme il y a cela 4 ans. Moi nané à Koli déjà. OK. À Koli déjà ebi ngande papa na. Donc je suis père de famille. Na yanga na bande ko na jusqu'à présent Nada nanu atikali kobotate au second. On sait pas de la second mec non rien non ça va. Non, dis-moi que Batbaïbi que jusqu'à présent dans nos boutiques, aux beaucoup landé bana ya bande konayo. Bon, Nyonso Maloba, je suis père de famille. Papa, nous a papa. Voilà, merci beaucoup. Alors, Nada, le rôle Oyo s'impliquer, le lot aujourd'hui on ne peut pas ignorer. Tu as un nom, au niveau ya Poto, au niveau ya Afrique, au Sali Combo. Est-ce que c'était aussi facile ya kondima lelo babenga yo PD pour ça la combo na combo na sima ya PD parce qu'aujourd'hui vous êtes qualifié comme état PD original hein? C'est ça. C'était facile. Ouais, moni normalement biso toza banioka oyo botami nioka a éviter que être humain bambara nioka mabanga. Je comprends. Aye peut-être pour papa ya nioka wana nioka na maman nioka na nioka basangana ki baboti nioka donc innocent moko boye et alors bébé mo abotami na mboko babomaka ba noir sko bebanga za noir donc ya bandi pe bandi ko luka ko boma e en étant innocent tu vois ngana ye na art on a kuti ba vie na biso ba Freddy Mbale Sombo ba fandi ça déjà tozwa temps ya kotala ba vie na télévision différence ya ba vie na donc biso to ye to comme peut ko juger na jouer normal rôle classique ezara mère na ba cop troté rôle nini boy bonde na bandaki na moni ke non na jouer normal olina koma ke o na dalanda ki boye na da sala ki boye na da basala ki bete fona luka cop moko epianga ta 100 francs et na tali bon na monaki nga cop a jouer PD yaki na Mbujimai nga na lai na Kinshasa acteur na nga J Diver akufi to yo kende Mbujimai ko sala le kisaye bon ba rimer bon nanga pe na mo leksa mutu et puis na leksa mutu na yebani ata te lorote il faut après 4 ans 3 ans na ebité ma yom tozo apprendre ngande obomaki et foot après 4 ans c'est que le homme de to ebi Mike boza après 4 ans noko mo alega ki vite fait non c'est pas ça idée ya kina Mbujima yu acteur na nga wana J Diver akufi groupe na nga salaki ma down de baloba na anglais na yaki ko zo cop mo boyebi ka jeune na mo kembe pourtant to komeda ko sala mo kombo na kini na zo cop mo na Mbujima ya osala pib ya ba compteur ba diamantaire et to bando sala ngo be premier jour to kendaki oyebi ka province oye jeune bo sala rozo sexa bat ba ebisio mais ça va pas yo play boy nini boy na ba province il faut se décorer. On a besoin de coacher tondeni. Te wana nte. Wana nte. On doit te coacher tondeni. Te nante. Nante. Oui. Ngana ke amakamagamba nani ya nani wana baloba na ngamba nini boy. Te to coacher ki je senga boy. C'est là nous parfois se retrouver na place na oya. Voilà. Na kei Mbujimai. Première fois na sala boy simba te. Tozara 3 comédiens. Matupeka ba obunda muta kombo makombo ala ite mbamoko na moni moko alobi non a se déguiser le ko là-bas kokoloka ba pakaloui ba a se déguiser le ko ba vie de loin mususu mbamo abeti ja pululu ngasu na yeki susu nani bodo na sala eloko moko malgré nga kaka pona ko yate bu na se déguisa
na se déguise na kenda na salon de coiffure moko et en fait nazara na boulevard et pas ya papa Mwela batu to mbujima ibayebi tozana na Fafa Sumpi ayebi histoire na biso pas Fafa Sumpi ayebi mamna na Pablo Sindizi Fafa télé 50 pas Fafa ya télé 50 donc ce sont des gens oyo bayamba ngama na mbujima donc bayebi idéologie bien na se déguiser na équipe nationale de coiffure mon obino mutanga na mo ba perruque ba bilo parce que na monde déjà deux rôles oyezwaka ngana tie ba perruque to tourna parce que par rapport à teinture mo pembe na nde ba maquillage nga na salon de coiffure te batu bazo seka mais na ndo sala pas grand chose ba seka nde na o meka lokwa moi si na moni ke batu ba rier kuna malgré na sai na ngelo ka malonga te na zongi awa na kiti likamba ngona bi okine so meki jo ba bolandi la duchesse Olandi ndebe ba loba lelo oui na fandi ni na bi rien na jouer PDA te na fanda ngani eloko mo yeko leka bandeko na biso kaka ya chroniqueuse mususu ayaka oyambanga na bite so na kotanga kombo za faute non tanga na yo ndeko na ngana pesi pe mbote Gloria Olangi une américain perdu au Congo asa Mikil toza asa na Grèce Mikil déjà na Grèce ok Gloria Olangi ayeko yambanga na émission era yambinga na émission Gloria Olangi atunanga question moko boye kaka ya ba polémique ndeza la Canada et Master na otuno question moko Master Batista Sai la duchesse na mamba ba groupe à théâtre nani aleki et boté là beaucoup de problèmes je me souviens encore ya faux duchesse master nanga oyo to uti ba makambo epele alors que no azolo avion pour akobondiso na Kinshasa donc to uti ba makambo mais répondre ngati papa te abaga bondisa ta finga ngai afinga yaka l'émission afinga yo yo bondisa te sikoyo comme ya bitumba boye mais des gars sikoyo era tuninga question bonga bino Gloria Olangi pour l'instant ozana kati ya groupe nango mona nombre batu baza Baptiste to jouera ne chaîne moko groupe nanga za na couleur TV pe groupe za couleur TV parfois mkolo tu na oyebiso so na couleur TV ngana za wapi ya za wapi ya mambo kala da ba 5 ans passé Baptiste ya yebi donc américain na biso kwa Baptiste président Sai na bia Sai kutu normal parce que na kutu président Sai za na prison oui na bi président Sai za na prison batika ye ya osa ba pib na ye parce que yango ne muté muvara biso duchesse na bi duchesse za masa na nga mais duchesse mambo a groupe duchesse ayebisa nga soki groupe ne simbité OK ne poto siko azu même ba maloba na nga ayebisi président Sai te président Sai seke lo te Batista Master abi na couleur una frappaka yo duchesse Master abi groupe ne simbate yango kenda poto Batista tunanga te mission bala moko batu babanda théâtre liboso na yo nini mutu nanga loba nyonso we semblaki bonne koloba duchesse ya sala mission na mona opeka chez yo mai voilà mutu nanga ba yo film na pe chez yo filmer pour monter au côté bon kana souci batu te mai beaucoup mi loba bon na izaka ko finga to alobaka vérité te afinga nga mais oui normalement fait to pe exemple donc il dérange to loba oh mais oui et parce que to comment na ba nyonso et comment on doit des réponses et puis ngana loba vérité erba obeto likamo boy eza actualité na yo actualité moko boy tina beti ne bandelia na kenda ba mbujima pourquoi parce que groupe et kitaka ngam na loyo na mnoko nanga siko duchesse ka sala émission abi Master na Sinark ngana la chef à répétition akosata abo suba zana sisa abo subo bandalo ba chef na ko suba siko na bandalo ba bongo na duchesse na groupe a duchesse pardon akosate duchesse azama sananga ayebi ke eza organisation ya président Caleb azalaki artiste au sein du groupe Sinark azalaki présidenté vous oyoka capitaine aza président de la République te azaka capitaine mais dis-moi ce que suba il faut sengaye sikoyo ça va so na ngina suba na sengie na kati ya groupe nani ya la duchesse eza organisation mkolo groupe papa groupe musu pas vai ki eza ba kenda pe suba fo so président zate amuta oloba zate c'était l'organisation du président du groupe président Caleb yem taloba que groupe nanga faisait l'organiser et puis chef direct ezaki Hans Luzolo
en space avec massa na ngai déjà c'est mutu na ngai donc c'était quoi, c'était la famille et puis c'était dans les bons ngai un à côté sika na sinar nzamba sala inga moi grâce na zaki pe presse so fandi place mususu au monde abino awa place na fandi ezo senga petit moko phase ya propre ba mon caractère à saleté te presse benga nga mais malgré on fonda tourna na bande touche tenanda fa na bande na bando zo nde ba rôle ezo sepelisanga te pona bimisa ona za nango chaque film na joie contrairement kutu ya ba masa mususu tozali na ba ona sinark na kutaki so na betelaki yo na beteli yo ba kombo na bango lelo basali ba kombo me banda tourner te ona kutaki tu vois. Et ça, le roi, on a besoin de jouer peut-être patron, va jouer 5 sentinelles. Na opesa na ndenga ki sentinelle. Or, ce ba yoka inga bien. Parfois, faut nga to zala. Tu continues, oui. Merci. Voilà. Et puis ça, ba maka moko boye, ba nini moko boye. Oh, mais lelo par exemple, ngai master, nde baloba kino na landa nini boye. Oki côté rôle à PD outa. Voilà. Rôle à PD bima kuna c'était contre-intention nanga. Contre-sentiment nanga. Je me sens pas trop bien en rôle à PD. Mais ça peut-être pont on a catissé là, on a traversé un moment donné entre guillemets tout le monde a sous ya sika nzamba yebi ndenga zo kumbela quoi. Peut-être. Voilà. C'est pas que je me sens trop bien en rôle à PD parce que ngana sara moi différence. Je suis pas là sur mtabio, sur on le tara na bandal. Place na koli na sali sport mambo tout ba petit mususu pe ba yeba bandal sika ba uti ba komi to sa émission na ya mo boye na kena zo ba perique na kati ya voiture bi na yima ba tu ba fandiko akoma PD te akoma PD ta akoma PD donc ce que fait na sa ni te na akoma PD te soit na obeta bino soit oloba nini yo mo to évoquer en awa les ozo le kananzela cible batte comment nada comme PD batouana tout na question te batouana ba monanga en dehors théâtre ba monanga wa yo moko conscience na yo et reprochera. En fait déjà je ne suis pas un enfant, je suis très conscient tel que je suis, je sais ce qui fait parler les gens. Je comprends. Celui qui est inaperçu à na place ba simbelete. Quand tu fais quelque chose et ça tient bon. Ouais, déjà, si j'ai mon kéri, si j'ai parce que au moni mundela kumisaka, mundela ba Mike, parfait, ça va Mike, c'est bon. Mais mutu mwindu congolais. Biso ata na commentaire, okomona boy, so moi c'est surtout ba ma copine na pesi bino mbote. Landa soki 20 filles, nada tolela au fort, nada biso ba fan na omona ka noko mo akoti na kati. Alors jalousie à 20 filles. Nde yesko alela bango 20 filles on a ba leli au fort. Waka PD papa. Aventurer PD, ya ba zoake na sima. Ah. Siko so na zoomé ma face ya on a dit neti ya yo parfois pesa zonga na sima na éviter. Je comprends facilement que ça me téma mabe. Donc ba nada aza ko se reprocher na rien du en même temps ça vrai noko. Vrai place to pointer. Na ko telemaka jamais na vie nanga na convaincre mutu na kinoko nanga. Mais batu ba yebi nga na batu ba leka na nzela nanga na batu to salama mbutu na vie na batu to salama mbutu na vie ba ko betaka lisolo kinoko nanga yo ka fait batu ba bozala kaka voilà les succès ando ya makasi wana les omata bazalaka batu ba Londres ba nini ba ah oui normalement bon na éviter Belgique, Londres, France. Ah oui, on a des fanatiques partout, Mike. On a en termes de fanatiques. Voilà, nous sommes en train de cheminer petit à petit. On a entretien à Bisso. Alors, Nada, différence in aujourd'hui. Na succès au Bakulutu na Bisso, grand frère na Bisso. Je vais citer les noms. Vieux Freddy, Mbalo Sombo, ou Asala Kombo, Tilelo, Kombo Ezo Kitati. Différence in il y a Bango. La génération montante où il y a facilité dans internet. Aye, anyokwamité, eloko moko te, aye kaka boye internet et PC makambo. Différence ni les allez. Bon, au moni na biselo moko hein. Na biselo moko différence eza boye. Ba vie Freddy Mbalo Sombo ba travailler tellement trop bana ba provision. Vous comprenez? Et ça le roi na ba boîte de nuit.
mutu mwa roza na $1000 azo somba ba soya ba whisky ba nini na mutu ana $500 na maboko na 10,000 na ndako mutu a $1000 alobi a dépenser nyonso a gagner mutu ya 500 na maboko 10,000 na ndako siko so ba sisi na boîte de nuit ba bimi ke lobi na ona tongo ba kutani omona ke mutu a 10,000 aza pomba pona libela. Pourquoi je dis cela? Parce que ba vieux Freddy Mbali Osombo ba na ba provision. Le vieux Freddy pour moi personnellement ba vieux Freddy ba vieux Masasi ba maman chaque ba na besoin na ba succès té. Ba na besoin na stabilité ba pesa ba tout succès. Je comprends. Donc toza na différence ya au moins côté mayebima na source et ça ra loyengete côté on sur le côté fleuve côté l'embouchure du fleuve Congo eza loyengete toloba na baxela yo na source ezaka na mbongete pardon na source ezaka na mbongete mais côté ma ezo évoluer na ngwe tutika moi libanga nde yo banga koloba ya lokwa ba succès c'est à dire que même si je suis nada naza na respect tout à fait respect na ba vie olongo ba lelo que ba vemba le sombo batikali na statut ya ba zo la carrière et non statut à succès. Parce que succès peut ici là. Et le pardon na Katio Malobate ezara na mutu nanga parce que président Caleb un moment donné Sinark Mobimba les ba joueur bongo na groupe ya master nanga que je salue en passant Joël Barezo. Ba ibisa Caleb obi que Barezo l'équipe bino na succès. Parce que so tambol na ba wenze Barezo et la komiko banga. Joël Azar master nanga ya utaka prison abima pe Barezo, succès. Mais si Caleb, est-ce que je reconnaître que Joël Barezo a un succès? Caleb a répondu à ini. Abi oui, Joël Barezo a un succès, mais il a une stabilité. Il a un succès. Vous comprenez? Parce que succès est à mon pépé. Succès est le roi pandémie. Coronavirus, balati biso biloko boeli bella durant toutes nos vies. Balati biso durant pandémie oyo. Vous comprenez? Très bien. Ce qui est l'équipe à Longoli Bisso, Babylon, Union Sototier, mais vie auto zaranango eza éternel. On nzamba enfin nzamba pesi biso temps na biso, tozo vivre vie na biso souffle de visa pandémie te ko ekoleka. C'est comme ba vie na biso o baza kale ba loba ki aza stable. Na musana ye, mais ba réseau aza un succès. Eza lokwa ba vie frère, eza lokwa vie papa na biso Masasi Kabamba. C'était hier hein? Lobi via benga lo petit na ngane bon fait en vrai dire na tala vie na seka na kenda ba classe retard pour na Carib ezara émission moi e ba théâtre bando tsana ba 12h avant to ke classe hein bando tsana bilo moi ba 12h ba vie na tala vie Masasi Kabamba siko via benga lobi allo petit na ngane ni ngabi bien c'est Kabamba Masasi ngabi ah ve o petit na nga nazana mutu moko anniversaire na yezali pour o souhaiter joyeux anniversaire tellement sa relation nanga a déranger nga trop pour o souhaiter joyeux anniversaire il faut combien obi réponse na pesa ki vers tuninga bonga fana c'est vient normalement petit na pas tia perruque na mutu petit na pas tia moi méga asa moi nini bo c'est payant parce que ya moi msala na oboko la paix yanga libota mais yo oza le rôle général ngana le roi ligue donc nyon so roloba réponse dans les à vos ordres olobi nini vie obi vie ça nini a katinga mba moko après 15 minutes vient rappeler est-ce nga petit nango choqué nga je m'attendais pas à ça très bien mais OK liboso na ngana mingi au peso donc tu sais la vie vidéo ça il vie vidéo na tinde Olivier asengi merci singa ici ce sont nos aînés. Il faut vraiment que vous allez toujours dans ma bolongo na bango poto zo ndambo yo bango bazana ngoto baksa likola auto zana ngo po mema biso musika. Voilà, maintenant que bongo a connaissance des causes lelo ozotanga ba vie Masasi ba vie Freddy Mbali Osombo oyo ba pesa biso oyo ba kupai ko pesa jusqu'à aujourd'hui. Mais on a pu se remarquer dans ba jeune ya lelo ba génération montante baza tobenga le kosote parce que zenga pour na terme mais bazana ba laisser aller yango mon lelo bazo simba un peu ba touche au contredire ngate na émission
doyen Nabino dans le monde du théâtre, tout le monde n'a jamais ces steps na bango ebima na internet. Tu as répété baselo. Ya zol bakasi non? Baselo ani ala. Non, ko contredire ngabo. Ba nga ba publier ba vemba le sombo. O mo ba série ba so ezara bon. Vidéo avec Freddy. La série les a raté. Allez, vous excusez moi c'est gars parce que avec Freddy dans le bosso la biso. Vidéo avec Freddy. Niveau relief sur ba méga, mais tous en patient. Voilà. Voilà, dans le bon. On veut faire relief sur ba méga vraiment. Voilà, non, c'est seulement pour rigoler, mais en même temps aussi la maturité au bavier bazala bazala na moi respect, considération. Bazala nango, ba kuti pe internet, to le ba zape na monde internet, mais makambo wana et zozo et la bango te. C'est dit à quoi et zozo la kaka ba jeune parce que ba jeune baza un peu vite dans les besoins ou comment le tozo mona ba bande ko ya basi bazo la victime bande ko mibal bazo la victime. C'est dire quoi? Manque de maîtrise na carrière na bango bazara na posa succès bazo ningo sa la carrière te bazara na posa succès bongo mibali koyebana ole basala musala Mike na biso le moko eloko na biso nga moko personnellement obike ngare na coach Sinark baya ebele bazara véhiculer te nga na lukaka mwali nzana eba na somba et pas va mutuka na garage ekufa vraiment milinga na luki moteur na kimpwanza na mélange yango ekomi car poka naza muta makolo te sikoyo e na memara pe ba artiste omono yebani moto muta makolo mais ene lo nanga milinga wana un moment donné nazongi makolo parce que lo wana ezaka na venir te sikoyo ba dams tozaka na bango na na théâtre ba dams luzolo je pense matika songo pas zaka na théâtre ba longwa théâtre ba komi ba chroniqueur et internet oh na bima jumo na uti répétition boy adam suluzolo voiture à 6K matika songo koto catch na bi oh na tali siko rep na ba répéter na ba monde na komi journaliste na tali rep na eso moni seconde bo sambo bino oh ngana la muti to comme na be micro ba parce que toza le roi tozo ebi soko boaki eloko na mai yo ezokende mbangu eloko wana ekenda rezo tout ane ezosauter donc tokomi le roi na 20 moko boye toyeba susu te moto se ressaisir te parce que aotalaka o alingi ma aotala parcours oyo ekomi se na place aoluka te. Qui fait quoi voilà normalement nakomaka chroniqueur te malgré na yebiso na ngai nakoma nasalaka eloko mosusu te ti na mosala na ngai Dieu m'a fait grâce nayi kolongwa susu makolo. Parce que je n'étais pas pressé. Biso a tomo linga to vivre le roi ba mission. Vous comprenez? Tomo linga to vivre le roi ba mission. Na ibara jour masirika ndeko na ngai akufaka na ubima bloc président saya okota bloc azaka na voiture mo ba benga ngo ezaka mukie. Na moni pe mu pesha otambola nango peshanga. Otambola na voiture on a bosani kombo nango bakoma ngo B. Na ibi ya mukie. Sikoyo ça ya okota amoni nga freiner na bloc na bandal ndeni nga bien bayike nani akufi etu totse be na mort nga bi sikoyo ya bete ama soma sirika akufi nga na la voiture bilo mususu fait eza nango ya nango naturel qu'est-ce qui nous fait bilo wana nyonso et ça parce que nous tous on a envie de devenir comme point d'interrogation tu vois. Or moi j'ai compris quelque chose sans moi expliquer ngango qu'il faut nazer la temps nanga. Au moins de naza bona lo barango naza gravité. Mais so tali parcours nanga. Naza vraiment na moi descendance ya ba vieux Freddy Mbalo Sombo. Pourquoi? Parce que son ambition Mike banda oyeba nada. Mobiki si wana apesa Sombo te hein. Mobiki si na biso. Mobiki si na biso. En fait au moins de na musique ba musicien tout ba héritier na bango watanabe biso pe na théâtre to na mobiki si na biso ezala faut boza na ba point na bino donc c'est ça quoi sikoyo ngai nasali nini nasala ramusala ngazaka na mutu te ko akotiela nga poison à vrai dire to beba na mutu loro ta vrai dire na rapé na problème na mutu te que ça soit bat bando bo nada na la duchesse nini na mona duchesse tata ndenge master
to uti place moro andera ma mnyoso richesse na mutuna ndo ba bon nada te master na mona ekala mutuna ngato banda olia ngape mai richesse te na ba masala nga mai ki na mona ekala ya le roi 2 minutes pe na yo rapporter au monde ya igo donc ba tout en fait on a passé des moments il y a que soir bo la vende ni tokota bo to que surtout 2 minutes on doit côté la kulukuta papa là et 2 minutes comme na bandal to ya boye to yetie pas kulukuta toza ba niamate toza batu soki oza na mutu bo utani musika likola mo eloko mo muki obongoli mutema va mezara ta ba fanatique na biso Mike ngana lobara même pour na petite sœur na biso Aïda na uta lobani voilà yo le bazo ba manque de patience le lezo futa bango zo futa bino boye Mike to ebi peut-être ce qui n'a dapé ba vidéo compromettante et ça yo moni yo kana biso Mike pardon ngana conseiller yo c'est là si ça ma question soki olingi c'est là si sa question nga peut-être pe nada na ndenge ya système atinda rapé ba vidéo toujours na vie appréciée ko landa expérience ba maman ba le somboté bolingo ko ba conseil ya ba grand frère te lelo ba vidéo na bino na ba photo na bino comme ko panzana comme ko sambwa est-ce que nada pe aza parmi batu o baza na critère wana ndenge nde on a biso aza victime? Déjà ce que je pouvais dire c'est quoi oui ce que je peux pas faire dans ma vie ça qu'on nourrit mutu à l'extermine donc jusqu'à au moins les pinières donc on nourrit yetina moins les pinières parce que na éviter na zunidité nous na tina média oza bana oza na banani ba moni nzoto no eza soki oyebi ngam na sala ki yango pour un jour na sengo pardon bana no ba moni nzoto na yo yana ma msusu to sala raté net nga vraiment donc na renuire mutu tina point wana te nga na conseiller au moins normalement bato yo batindela mibali yo bobala na te boza na intimité botindela ye photo ya intimité relation nan yebaka ke il faut s'attendre déjà na mauvais sort un jour mais ndeko moi si mon besoin intimité no tindeli mobali oza na bana ne na maboko vous comprendre jour en publier ba publier tata bana dans publier ne tata bana ah oui. Et le roi Mike par exemple moi sinon au tindeli intimité moi sinon maman bana non oh bobé bani obika publier te so bois qui photo na bois qui njoto tata bana asimi bana vous comprendre biloko mususu je sais pas pour Aïda je ne peux pas dire que ils a pressé Aïda na oki na compte à rendre ils na compte à rendre ils nini déjà mutazo taila Aïda ba réseaux sociaux na ye nyonso as artiste te vous comprendre parfois il y a un ami qui l'a dit que les petits de la commune a 179 000 abonnés boye parfois ça crédible na mambola il faut na gérer sous petit na gérer mes esprit natique à la yangai faut na commencer soit que ça les chantage na le roman boye petit ndela na vidéo bo ça regarder na relation amoureuse yo mto gérer biloko ne petit ndela vidéo et là on a simbi le vidéo ne o comme le rôle la et comme le rôle la preuve tangible comme le rôle la et le roman boye robando ça le roi quoi il s'appétit ce qui m'a mbongo et continue na réseaux sociaux so na ngina lia petit on telemela na vidéo na tu vois il y a certaines choses mais il y a un manque d'esprit. Est-ce que quand même confiance mundele pas ça là confiance bisonde yango personnellement na lobara Mike et loko na loba réseaux sociaux et salami po na congolais te to respectera ba norme na ngote une personne s'abonne peut-être na loko na s'abonner à Mike na linga ko mingi Mike obomara biso lobi ba publier Mike peut-être une édité yé muto bomara a fingio or biso to ba vrai fanatique avec club ba pour la 10-0 alors ba trika qui arbitre à faux vous comprendre on a plus d'ennemis que de fanatiques comment si on a peut-être 100 000 abonnés et que na sali erreur morobo on a 100 000 protections et pas batu ba luka ba critiquer nga or na 100 000 critiques na ne pas ba abonné nanga. On n'a pas de fanatiques. Bah fanatique baza moins ba ennemi baza plus. Tu comprends? Mais bah on y a ce boyer na bilonga ba fanatique, c'est pas bien. Au moins mutu musu peut-être na 30 000 to 1 million d'abonnés. Mathieu loro na nini boy a sali 100 000 vues. Mais on a 1 million d'abonnés. Moi je dirais ceci. Personnellement, continue d'anilité za bien té. Mais bato yo ba komaka na point ya kozwa nilita mutu ko publier ba ke
ndeve na biso King Kester banda loba luta continue. Luta continue, donc la lutte continue quoi. Et s'il était na yebaka take so Mike Lokamba akananga mais na sala ilora faute. Que na yebaka que Mike Lokamba akananga pona mabe na sala et c'est pas bien. Très donc c'est pas vraiment. Voilà, to chité na biso dernière maroba en même temps conseil hein on a biso lelo peut-être Morad na ezali sous bien té Aïda boza ba grand frère naé en même temps ba boulot naé na musala oui go pesa conseil ni nga na webisa Aïda na webisa que non à tenir sous bon à tenir bon à kouité à glisser ki kaka à sansala ki kaka ko sansalé et ça la mutu oyeba place aux oui. Vous avez mis sur curiosité hein. Ah ouais en fait j'étais parce que j'avais fait une vidéo avant de faire une vidéo je devrais d'abord voir la photo est-ce que c'est vrai ou faux. Donc ce qui mutu zo tambolo monde déjà place à nos bêtis ba couteau glissé yeba que Thérèse est un peu pertinente donc il faut ça les kenge quoi parce que ndo glisser qui au côté autoroute na motonde tolobaka. Donc, il y a un risque. Soit tu changer relation, soit même relation aux oiseaux na ene king. Zoyoka. Moto ya kufeli déjà mutu na nzela mayo azokota Turquie, alingaka sute mutu na ya voyager nzela mayo. Ata okoma cette fois-ci mais et on a toujours na ba doute parce qu'il y a déjà na kuwana. Moi je dirais Aïda soit kati ko sala. Sikoyo. Muta relier se ko lekanda bande ko milier sazate. Asa la sous. Mais ayoka asala susu kenge ndenga na sala ke kenge te mena bundaka toujours ko sala kenge parce que mutaza parfait azate voilà surtout yonde to ka trop tinda yango zo boza parfait te oh bona tinda ba boaka te so na tinda me ba boaka déjà base la bobebana c'est bozana to bebana nga to bebana ba dunyo sol to bebana surtout yayo babi yayo yayo yebaki yo pesa image que no pede nada siko ba monisco ki yoki ba Jean-Claude Van Damme on est aux la dégâts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Parce que faut pas s'embotter na tika bino bokelna Freddy Aza Olemba. Ah OK, j'ai sali ba fan na nyonso ba tutu balingaka ngai Mike nga nazalaka na respect makasi na diaspora. Très bien. Lelo naza nada pona bango. Lelo naza nada pona bango. Oyebi ti lelo soki vena biso peut-être Freddy Mbalosomba osala tournage moko abi petit wana mastora ya parce que mutune moko boenami qu'il a ebisa biso anada bomaka biso fort donc il faut vraiment te respecter bata poto il faut vraiment te considérer bango mani bata poto baza le roi baza terrain moko boye o eza tellement glissant so ningisi mukie ba kwesi yo so ningisi mukie ba telemisio et puis so bandimi on a poto yeba okomi star po bon limoti a so poto boyo esili ya omoni ata onada osalaki boye na esaba on toboma na yoki voilà bon ndeti na yaka jumo boye ke no boye naebi voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mon numéro dans le téléphone vite fait. Je remercie tout Balingarangaï, tout Balingarangaï, valable les coordonnateurs du groupe Soleil, Laure Mayoni, tout et puis Papa Mabélé Azolandangaï, Rolls Kabengele, chef Rems, Maman Clémentine, Michel Lemvo les grands saoudiens, Ted Tendai Maboko Bank, Maman Rachel Fouta. Tout à Chouchou Natati, la femme commerçante, Adiel Loris la congolaise, que son âme repose en paix. Son âme repose en paix, Malolo. Malolo, le vieux Willy Moucheni, le code mondial, vieux Assis la raté, numéro dans le téléphone pour la publicité nabino, ba gag na ba chaîne nabino, ba promotion maram nabino, ba anniversaire nabino, plus de 143 89 63 211 91. Donc plus de 143 89 63 211 91 on a numéro dans votre téléphone donc je vous love grave. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Instagram nayo et manager et moi ça gère quand on est. Bon, manager à moi ça on est pour gérer ou publier nini. O mo ranzemba Moïse Mbie. Nini yango malonga okuti katinanga poyo balancer image. Merci. Donc Instagram nanga ezali PD Nada officiel. Donc PD Nada officiel. Facebook Nangezali
Nada Mastor wana page na ngai et puis babiloko na ngai nyonso ba TikTok na ngai zali Nada Mastor na TikTok donc je suis là, on est ensemble. Merci, on est ensemble. Merci na le valable pour votre assistance. Merci. Olali bolamu bisko boye vidéo ba boya ke bino publication nani Freddy Mbalioso. Mais on est nga fona lia nanu na lie na fai na ndako na tie moi clim na tindi méga lors tia méga on est un scandale hein oh ba vie o maka ba vende ba théâtre kota trop ne peut ba na ba théâtre mon que non théâtre vraiment pour faire oh merci beaucoup, c'était vraiment un grand plaisir. Il y a Koyamba Nada encore une fois dans l'émission Nabiso Jardin des Stars. Je dis merci. Nabino Tuboza présent à la prise de vie Peggy Bokele. Merci pour votre assistance. Le vieux Freddy Mbalioso. Donc voilà, on est tous ensemble. Je dis merci du côté du montage. Merveille Mampouya. Jojo Ngonda la terre avantageuse. Bon confinement. Kotozali à Paris. Et sans oublier na Willy Moucheni, le véritable code Mboka. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Le Toyambaki Nada, donc na Ela Télé Oyo. Ya Master. Toyambelo na ndinga Master quoi. Voilà, ça n'a plaisir ya Oyambo na ndinga Master. Mike Lugamba swag. Obi? Swag Mike. Oh, nandeni. Mais que le roi monsieur bi avant na pas ko jeunesse internet na ndoko ntuza monsieur ko biso na tali yondo la tarasiko na buli na bi oh ma vocal moi likolo na yoka na orchestre mo boye ko za Mike yo voilà azo bomanga mais mo rabeti Yves Laurent et Linès et ça la bien donc on se retrouve prochainement bye bye merci beaucoup L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.